Ngakul batutu baloba nga bona comprendre te sukonga na souffle lever la coste. Te sukonga na souffle lever la coste. Bina mama nzoto ye mama nzoto ye Jésus Maya ebi. C'est wana to ça succès na Didier la coste. Omona. Te sukonga na souffle lever la coste. La comprendre que perda guerrier moko boye chuchumia ki fumu. Mais yom to boma OK c'est wana papa. Yembela nga ya Robino. Robino Mundibu. C'est ça les problèmes. Banana suba yelelo simana ba petit nanga tu wana ba yelelo. Ba simana nga. Oh. Nzembo me Robino sala vocal na maison mère. Na ebi rumba na ete banana suba yelelo simana ba petit nanga tu wana ba yelelo. Ba simana nga. Ah, bologena lela. Trésor Mancour. Kumbela mokili ei. Kumbela mokili Trésor Mancour. Kumbela mokili talaka yo mukumbi. Kumbela donc la terre est à toi Kumbela yango balobi to s'abonner biso tout na chaîne Kumbela mokili tala bango ba jaloux bazo banga Mankuru wetu aloba kate tozore Mankuru wetu ouais Kumbela mokili nzamba za malamu Zlatan Boloke identité. Voilà, chers amis internautes, merci pour vos ébélés. Liboso avec Kran Abino Kolanda. Oya Abino Bomesana Kolanda Mingi, le prince de la presse, trésor yeyo. Ndeka to Sarabino système ka toujours handika ngoyo. Ndike tamboli toye kotoyo donc bozomona invité moko bomona lelo donc bomona ekala. Bomona ekala donc ngaku tu pe surprise dans la moni kaka a mbalamo na kotika pe boete tozwa mbalamo na système handika quoi. Donc ezala ngoku ti OK musika te tozo bien invité bomona mbalamo ko donc oh père. Ah ouais. Kitoko makasi. Hier bomoni invité na ngai lelo donc ezala nguti ya loba mingi te. Bonsoir papa. Ouais kitoko makasi mon frère yebi tokutani na Paris quoi. Le mois climat mo nemo be tokutani plaisir na ngai pe ba fanatique na ngai à travers mission na yo batutu balinga ngai chouchou miya ke ba mo na ngai. Tout bitra mama solo quoi depuis to na mboko ndé tout solo la ka ndezala quoi. Chouchou miyake yeyo to solo la ba o ba yebi ba o pe ba yebi te to expliquer bino ndenge ndezala mais avant d'attaquer invité na ngai o bomoni lelo donc na fanti ba staff tout ba massa tout ba soutenir biso na kati ya chaîne na biso Kumbela mokili Nanette Soki leader à Guada donc Nathalie na Belgique na moni DSI Lando nando massa na ngai na bosente j'avais Masamba mes condoléances massa na ngai donc na bosenité Jésus Maye donc Jessie Maye, full option, donc sans oublier le tout-puissant Wadjeni le tout-puissant, donc le tout-puissant Wadjeni Kabasu, donc vous avez toujours branché. Et ça coûte la musique à tes papa. Miyake, ok na wapi papa? Tu vois dans Paris depuis nga na mon anaté mais bah tout ba bi nga zara déjà inana ngo na Paris. Oh inana de à Paris. Mais oui, je travaille na bossé na studio na l'Enibidence. Na travaillé pour album na nga sika sacrifice na toujours na Paris na nga bien. To ko ta nyoso wana mais to moni yo donc o bat ba yebi yo bat musu ba yebi yo te bat musu ba ba mona okala donc yo ko expliquer bango na nu Miyake za nani. Miyake za artiste musicien congolais comme artiste et tout, bandi na quartier, na Palin, ba vie tout Badolf, la Didier Lacoste et après à sa carrière solo depuis 2013 10 lelo dans la carrière solo on a déjà des albums on a marché troisième album et on tout ça on a Paris là tout tamboli tourne en Afrique tu est-ce que projet na nenga poto après tout on a Afrique des ala kaka dans Miyake ali né artiste toujours Miyake obi yo Zambia kapena côté chant côté chef na so batali bato ba o nyuso ba bimi lelo nyuso bazo bima oyo ba epena na sima na yo yo ebisa ba tuté osala ba émission na jamais ebisa bonke Miyake ba bomona wana chouchou Miyake wana abana mambo lelo te bana na so ba lelo sima ba petit na ngatu wana ba lelo ba sima na ngai ya bana mamukala Jésus Maye ya ebi ziko Maye ya ebi ba bibena ke fumu me yo ebisa ba onte lelo mais tango lo ba petit wana so tangi banani non ba jeune non ba petit c'est trop dire ba jeune artiste ba jeune frère na ngai bimé belé lelo tout presque belé wana baza autant lo ba boy panga la yebi yo bima au sala na album ba héritier wana ba bima te ba héritier baza na ba maison mère ba héritier ba profiter na pesi wata goga na pesi mbote na pesi mbote place ali ba depuis tout wana nyoso bazaki na ba kata ba maison mère wana te baza ba musicien ngana lobi na ngana bi bango te ba jeune artiste non baza ba musicien bango tu na tangi bango te na tangi ba kombo yo tangi ya te ngana lobi kaka na bi pete na nenga chrétien batu pona ba bouder batu na ba na nemo bien parce que et belé pas ba jeune ba bimi lelo to zatam susu na génération moko te na nenga mabeti wa ya on a bi na sens chrétien bango te donc to continuer ndule ba sa la carrière na bango bien ngape na sa carrière na toujours normal mais yebsa biso nanu
carrière na obeta pas Adolphe na yebi obeta pas Adolphe na obeta pas Lacoste. On a fait notre deuxième boss en 2001. Ah ouais, pas de la pesi mbote bana lemba nyoso na pesi mbote. On a fait nanga rumbe après na pas fait nanga Adolphe en 2006. Après to bandi 2007 to bandi pas Didier Lacoste pas Adolphe na imba na deux albums. Donc na mi Adolphe après to écouter bien nanga Didier Lacoste pour donc Didier Lacoste ngana na ses premier fils na écouter pour to bandi orchestre to ça des albums Maman Nzoto. Otanga kudu comme Lacoste c'était pour Lacoste ina yo na niveau moko ngana yebi ke Lacoste ina yo na niveau moko somo. Aïbisa bon. Ngana yebi bon Lacoste pena donc yo pena pas Lacoste repousse na même pas. Mais ça ininga lingana ni siko mi sena. On za bala mombele na peso mbote Dadi Mabibi. Oh Dadi Mabibi na pesi mbote na Cyril Kina na pesi na Nikes Bayaka wana bina ba vie na ngai. Mais na yebi ke Lacoste ina yo fort. Ya ina ngati na pesi moi na pesi mère na biso Bouchiteka. Ma mi fi ma fweni ma Bouchiteka na pesi mbote. Ba ina ngate Kobosteka ba yebi ke chouchou mi ke premier fils mais to se sépara mudamta sala ko na ya vie na nga autre toujours vie na nga Didier Lacoste na problème monte to se comprenait inde souci on a longo na nga na sala mam na nga mundi na sala tilelo na Paris pe bana na bino to kuta na epété. Ah ouais, omoni mais chez Zakaka pour non mais chez ate. Mais chez ça pour yo yaza na méchant na nga pour fallait ya benga nga pour yazara depuis kalanga na uto ya na nga fala amia ko za petit na nga ya kana boy mais ana benga nga titamsu yem ta ebiso ka za na méchant nga tenga na yebi penda ke yo penda na Lacoste si maraté donc moto a jeté donc si maraté mais yebisa biso na pas et pas Adolphe au sala vocal nini yango wana o zela yango modele zela yango molai pongiso kele kimola yo kobosa na bandotoro wala musanga na pongi pona koma ko raisonner moto bakabela mbongo na ndoto jamala muka simba yango wala voka liboso musu na sala wala nzemo nini nzemo Didas Pembe. Ah ouais nzemo musu na voka musu na sala na boyo bwakisanga te dilito lokola mpuku nzemo musu to imba mopaya zoba mopaya zoba katika yene kobanzanga mingi te ebana kozonga utana tika yo distance kaboli présence kasi molimo te wabanzi mona soto imba pa vinanga Talou Bwange na pesi mbote na profiter à passer na pesa moi na epé Stéphane Dominguez à Paris na pesi mbote. Ouais mais obeti boy mais tango bananga ndule idole nous aranan idole nga la Al Pacino. Al Pacino Pitié mambika je t'aime wo na motema ze kobanza nga nazali kobanga butu ina na sambela tongo yetana ona mona yo nzemo musu Al Pacino imana no linga mingi seri wana na linga mingi nzemo wa yemba na posana mibo mama ye posana mibo mama ye ela kato pesa na toko balana na yo yo lingani yokangama wanenge na kolela kayo wana vina ngala idol nanga na Al Pacino na papa Samangwana bango de balai ba idol nanga Al Pacino vraiment boulantou loupé à son en place ali na kansaka eti lelo wana vina ngai pena o apesanga goût ya musique ton encore quoi mais vous rappelle quand même chance okutana oui tokutana avant sa mort tokutana trop na ba ville tokutana to sola trop mais tous a chance ensemble était malheureusement nazala nzemo na mona emba kutu leader na lela bango na veille Kester pe idol na fait Kester uti lelo so na ka banzimba ve kinga kala ma mi se bimanga lobi kutu na ko na chambre ngamo ma mi se bimanga na lela mon place mona emba ka pichuli pisha tala nengo le lisinga mingi ye otiki susi eli yanga nzoto na lela tana mongongo dido yogo pichuli pisha le lisinga pe a mingi ye na lela tana mongongo Al Pacino akenda bichuli pisha woni okolinga mpe ya mingi na kanisa to Kestere mene Pichu ole lisinga tro noni wana ba ko ntita nango di da me place na boka ba Jésus Maé baziko Maé Jésus Maé na boka ko tana na bosana ete quoi na bosana ete ya Soraya Bofasa donc na bosana ete wana mais tango solo la boyebi ke batu badola na biso na moni ogine na imba ba ogine na biso ba na senti di de ngo na senti di ba jeune yo ya mara ba misa ba vona timba na ba jeune ba bimisi ko na ba petit na bango tu ese ba ba ko na ba petit na ba bimisi soli na emba sufwa na yolo ba yo pona na embelo yembela nga ya Robino
Robin Mundibu. C'est ça le problème. Oh, Nzembo, mais Robin a la vocale na maison mère. Malheureusement, na yuka banze monate. Suka rumba pena boye, na oyembela pena ke na ebi rumba boye. So tangelinga mutaza na rumba na oyembela. On essaye malheureusement na nenga faute na ebi rumba na ete na ebi ba générique na menga za animateur te. Ah ouais. Donc ebi ka ba générique na. Ouais, na ebi ngo sala pe ba succès. Félicitations na. Mais est-ce qu'on a ba oh nyos ba bimi na sima parce que bino yo to ko chona génération ni. Yeb sabsona. Musique eza na génération de te lobi ngo wata. 25 atili kolobe biso to ra génération moko. Ouais. Donc il y a 25 bana 25 ans au biso to génération. Pour nga bano beto musique moi na muke. Na bani carrière na ba 2001 na le moi na muke donc lelo na 19 ans de carrière musicale professionnelle donc na bana moi na muke. 19 ans depuis 2001. Depuis 2001 déjà ban chiki déjà biso nga na rata premier examen d'état na liboso na rata pour la musique. Zomuna. Donc na bana musique depuis kala. Donc on a vu que génération la génération mon biso tout na ba leader tout ba lelo ba massa tout oh ba bima même 10 ans passé toi génération pour nga pe na bana kala 2001 déjà na obeta pas vu la biso désimbo c'est na gina âge nini na les trop petit na profiter na pesi chamo ba pe na Suisse bazana ba tobeta na pas vu na biso désimbo c'est limousine papa père papa Noël bazana bona mabiala na profiter na pesi pe mbote ba tout toi gina pas désimbo c'est 2001 j'étais encore gamin. Comprendre. Na bosalité Teshu bofosa na Naomi donc tabanaka Aubervilliers donc so boye bomona ntaba kitoko koto donc sera bofosa Rebecca sera bofosa Rebecca. Na bosalité Teshi quoi donc Teshu teti ya maman ndo ya maman quoi. Mais obike yozo solo na ngai yawa mais okiminga question à la coste. Na nini. Okiminga ce question à la coste ngala tuni maman la coste awa. Et pas la cause et là on y bolé la cause ngala ebike la cause na yo comme ba guerre d'esprit c'est rien comme guerre d'esprit te yende à comprendre ngate mais après comprendre déjà comprendre que a perdu guerrier moko boy chouchoumia qui faut mais yo mto boma OK c'est wana papa bat baloba bon mais ngana comprendre ngate longwa na masa na mususu bolongwa kana nzela moko la place le créateur animateur aza pas fait recherche de poule aza na mais bolongwa pe na chanteur moko bolongwa na petit na ngai Patrick Beckham aza pas fabriquer na minicho tout le monde a bango donc on a bon question na été ça que tu se comprenais te nga gulba tout baloba nga bon comprendre te ce qu'on a souffle de faire la coste ya beta na ba wenge déjà ça la ba succès déjà bango ba beta bango yoka kolela ba nga ba betela nga ngote na vie mais nga na yo kuna pesa quand même espace yemba ba oui bien sûr 5 vocales ba 6 vocales na même Nzembo Aigle Royal Jesse ma yebi là c'est mba Britannie na lotio na butu ya lelo yo basala nga pona yo bakela nga pona yo libonzana nga ya talu shirotinela nga maloba na mopepe ya mvula Prince Mbelolo basanguna mopepe ya mvula Mamadou Touresca. Est-ce que tu te rends compte que Kumba kangi monoko nzambe fongola ngwiza se katina yime ouvre-moi la porte d'amour, ouvre-moi ministre Toyota nakomi kobanga wana banzi mote bana yo mais c'est biso na no chana ngana linga mingi tongo longwe parce que nga obilonga la sepelaka na po bana tu ya Chine na pesi no mbote donc bana changu bana ya Chine yo na Chine nano Chine nano Chine après changu donc changu na sima quoi donc na pesi bo mbote mais obike lo sala ngai bien po yo o kumisa kapna secteur wana mais ma belle to vana wana côté kuna donc bana côté kuna tout presque bato belé kuna donc bazalaka branché par rapport à yo mais lo sala bien album alboso ya opération Likofi ouais mais ce que chango la le ramingi za nzemo moko yema dra na ngelo malele la personne peut mbote ata okenda na mais la personne mbote quand même le konoka na lobi voulait konoka voilà soko chilinga na c'était na lobi le voulait konoka e banza makita bamanda kasi wenza bolingwanga na yo te tombala esika na somba ka batandres na nga par kilo o matabisa ndenge nini comme le mipiku na ebele c'est que client oyo aza ya connaissance ya pamba te o na sozini lobi to bomate mais chouchouzo bomanga na lengi bazotala pourquoi Godela ma occupé c'est lui makila zomona na miso mais oya bilenge zochola zomona teye a sensibiliser bespo na ngani so yanzoto chouchoué a komisinga kel na bolingo na ye yango naza concentré kaka na ba faire na ngango natika kuluna na sala boutique na ngana coin Drana ngaelongola kamalili ye Papi tombala
Drananga elongolaka chômage ye. Drananga papi tombalaka papi ye. Damichurile ka chouchoué. Zobana bakende. A papi Glody di Carson azawapi tonto babachi. Les prophètes tonto babachi moto na nzambe. Justin Badeka zawapi yengo. Deputu zuzi. Yebisangana. Ezanganga mutakima yo to mutondo komelo basha azara sute. Pour ne pas partir nzembo pour nzembo. Nganga mutakima yo po na yebi sero kangaka kin sero. Drame mutu nyoso azara ba kin batawana. Ezanga ba neni, ezanga ba ya ba 2000. Ba 2000. Ouais. Nganga mutakima yo to mutando teke ba nzembo. Oya suna mbongo pesa ete. Mutukutu to travailler ba nzembo ti lelo tozarana et toujours na profiter na pesa mbo. Si welo ni sala ki o kanga pina po série wana na ebité bana tu bala na biso Rick Tente masanangai leader. Nanet Soki, naibiki azolanda biso donc ezake moni carrière tant na sala on a la banaki sika. Na combien de responsabilité na groupe lelo kutu grâce à banzembo basombelanga ba instrument na ngola fe na kamufa na profiter na PC mbo to organisation kamufa na Luanda basombelanga ba instrument d'orchestre comme est-ce que na combien de groupe ça veut dire il fallait que luka ko héberger bana batu zana bana batu faut encadrer bango to comme tambola na bango to grâce à OK ba voyage bangola wana tambola ki et ça il fallait ngana ya Paris boye pona ça sous promotion moni ma moni no stolo ba oh nesi banzembo batu su bana poto ape ba yokango te ba bien ngote mundu sa ko mona amiyaki onenzoka miyaki wana maman artiste ce qu'il fallait là ça la promotion nga oh ba sale là ba master ba master musu ba grâce ba beti ba vie ba foule bango nga ce ko ba foule nga te fallait nga mona ya sous Paris boné na ya boye na sala sko na banesko non ça ce ko promotion nga ba comprendre savoir nga tant album ozo bima sacrifice ba to comprendre nga banzembo zana ko leka ku ba drana ko yimbelo ba extrait banzembo za ku ko leka ba dra kutu nga so na minzembo na bosana na banzembo moko ou quoi te vous l'album na ngezo au mais siko esaka ni pokang ba et puis fait ça okanga pe kisasa te pona kanga kisasa avec na bimi sika na laki premier jeune na Ozaki série wana au misara ndela pour la promotion à part là na sala boula bien na Ozaki pe que série wana moi ba jeune tout ba mo sa album lelo nga na leneti guide na bang fallait nga na banana bon ba il y a aussi des moments na longo da sala album lekeli ba album pe ba passer pe nango ale ba jeune tout balandi yango bat bazaki na ma curiosité oyo kanga mais faut na pesa bango subula bena Paris na studio na travailler na pesa bango na za beku na poto na pesa bango ya ba qualité koleka na ba na sala ba condition mais so ça otali ba clip na sali awa bon on va trop te bat base la musique bientôt là ba comprendre yebisa biso donc Chouchou Miyake oza déjà na combien des albums banda olonga des albums asuka tout ça 2017 ya liboso ya Drawana album Adra opération ko famille ballet tout ça 3h30 tout ça on a 2017 on a imbaki ba beta show na sala featuring mongo na déplique musuna ibraton batuba s'abonner na profiter na salle YouTube na ngeza sika ba s'abonner na YouTube na ngai Chouchou Miyake officiel batuba s'abonner na Instagram na ngai Chouchou Miyake fait page officielle na Facebook Chouchou Miyake toujours batuba profiter ba s'abonner na YouTube na ngai pour album ebimina wana il m'a pas na YouTube na ngai na ba plateforme musu sundes alaka ya audio mais ba image tout to bimsa na YouTube na nga bato balinga donc ozo préparer na kati ya Paris nde yangola troisième album na ngati pour la liste sacrifice banana ya poto na sala le roteka studio na travailler na Leni Bidens Publicom studio na travailler na bango do banana ya Paris do album etikali na ba to comme na ba 60% do tikali na ba 40% poto finalisant o sali combien de chants na kati ya album isa 10 na sali des afrobeat na sali ba rumba ebele ponga na pe na mesile rumbiste na sali ba rumba ebele poto valoriser toujours rumba puis na petit générique moi qu'on avait été quand on a qui na vana ya boy na ozo nga kin poto que ça la clip na on a ba musicien na kin clip à générique après album ebimi na aussi combien de feats na kati jusque là na scène de featuring na salle na Roli Maemba Ngwanzu azaki ancien quartier latin ba militaire Roli et puis na salle deuxième featuring na Serge Mabiala Igor Makalamba ebi place to imbeli ba Igor Makalamba na Dallas na États-Unis mais ba ça repé ko yemba lokola Serge Mabiala non je sais pas ba to balobaka bon mais na ebi ka moi tam sous moi ba temba tout amena maneti yete so na maneti ba comprendre na dio to salle na to salle mama na dio ba ko ba to mande monter mais to na bisoka azave ape parmi ka ba to ba pesa biso pour ça na yoka na sepela ni makasi na moi so na mina imba ina oyimba mais meka biso moi Serge Mabiala eloko ne moi moko nini ata vocal mo mais yoko lobela za vocal ebele otikinga na ndako na ebi yo kozonga
mosala na yo ezali lokola Tourix lelo yo nakini lobi mpe na poto yokokende motema moko beteke shushu ya bolingo azali se kozelanga nakobanga noki na yo kansangwa mabe ebeti santima nakoma malheureuse Wililika isoki bakotinaka na poste na tinela yo na mosike pa yo zali uyebake na motema nanga ndio ilolo msu na linga mingi alaka elikenge tola munu tokobalana na yo tokobalana na yo elikenge tola munu tete ngana lingaki yo ya mingyo de la kutue adolo makanda o Blaise Bakoyo Erike Kenzo Bofasa Olingwe komi pembeni tolona muma image oyo tolona kina tango ya mpela Bofasa tola munu bepe ngana lingaki yo ya mingyo de la kutue adolo makanda o kembwe pa nzambe mawana bango bajalu basali feti bakanisi tokabwani lokumwe pa nzambe mawana bango mais ozia mère et frère Frezia ouais bah voilà on a vu ça donc faut ça boza toujours branché donc père oyebi que tant aux bêta on a senti moi qui la cause des alakati Rebecca voilà moi c'est na biso qui la cause moi muke na kati quand voit ma vie na ngate voit ma vie na nga na tikeli mokili elinga na keiye sakana malamungo sakana malamu Didier Lacoste salite soso jamais koki kozokisa moto kasi pota ya bolingo ezokisaka pe esuwaka yeba ozali mwana moto tinelanga makanisi manga banzoko soki bakobunda matiti emonaka pasi bituma ya bolingo miyaka azwa bashok basi bakanisaka nzambe asala bango complète mama mia Virginie Dibala Loris la congolaise ngana leli maman wala bilotono sana mais obi ko za chanter pendant do batu tout bolanda biso wala yamba ba chanter bakosa ko balobara te batu musuba yamba yaka ba yembaka te kaka kolo balobebele awa ba yembaka te balobaka kaka ebele awa donc opule ko neti kaka kutu ya ko porter parole niveau zo yemba au niveau ya chant donc na ebité donc vous avez bien la raison papa vous avez la raison quand on photo il faut respecter ngo bato batala biso na bandaku baza bazo baté tout peut savoir respect ate devant la télé wando lo balo bato no finga bato c'est pas moi ngaza bien éduqué donc il faut na ya pesa bato savoir na ngai comprendre étant bon chanteur na biso ke na koyembelo bato tout surtout ba vie na ngai kala na koyemba bango bato tout parce que naza bon naza pe artiste pe na artiste fabriqué pour fabriquer tende to lo ba mikolo na pe na un vrai mais okolobela vie na on voit manini non le beleni na beleka conseil to par rapport ya yo na beleka courage vena na mona neta lembi mo muke na mona yesu atiki na indule obiso to beta na to sala succès bina mama nzoto ye mama nzoto ye Jesima ya ebi c'est wana to sa succès na Didier Lacoste o mona bana biso to longwa na na mona ife mamwilala joka fovi ala mukaza mobala bon chanteur na belle voix a continuer à travailler na mona ga lembi mo muke Teshu Bofosa donc Teshu Bofosa babi fo lingoli antaba oye awawa na Naomi baza awawa olia osepela wana famille na biso place ba yambi biso lelo quoi mais est-ce que poto solo na yo poto solo la poto to betalon li solo album siko yo ebimaka album ezobima na commune na bino na 40%. On a travaillé malé mais je suis pas précis et puis il faut qu'il y ait des sous qui dans la clip mais en attendant à partir il y a mois de septembre tout va nous passer bon d'abord premier single tout passer mon single mo on a des pigeons bis tout passer bon petit mo on a la vie est belle auto ménage Serge Mabia là on passer un single mo on a passer des singles après album et bimi pour si tout comme décembre album avant décembre album déjà mais septembre premier single de Jésus bima voilà peut-être si ça les clip on a remis sur même lobby papa aussi une année na Mikili
obala to bala te po bat ba Olanda yo tam susu momimo akozala wana pe boye ACP na non désolé ngana besoin moi ça lula ngati na mama musique na besoin moi ça c'est pela ngati moi ça c'est pela nga pourquoi d'abord on a robé ta vie privée na ngati mais moi ce ko lula ngati pour mon na TV non na mona ngo mabe yo lula mobile pour mon na TV en sens te un vrai amour et bonté mais na za déjà occupé na za déjà occupé na za déjà on a robé ça détail vie na ngati mais na za de batu ba tout na Paris ba deke aza occupé ça na moi si na ndaku na mwana mambutu c'est ça. Merci na yebi que Jay-Z maye donc azolanda biso full option donc bozara toujours branché na chaîne bino kumbela mokili ya Soraya bo face à Rebecca. Mais poto succès yo papa na yebi que na otikelo champ oyemba na yo mais panzaka batu pesa batu na bambote après na pesa mbote na Jesse maye na ziko maye la bosanité na pesi mbote na venanga de putu nzuzi la pigal venanga tika ngate de putu nzuzi na pesi mbote na Glody Di Carson ya Jona Poupée en Nord na pesi mbote makasi na tonton Babachi l'homme dédié tonton Babachi mon ami yobi masalanga Justin Badeka na bosani yote et puis na pesa et puis maman maïmo na facile à garer toke barbecue kutu na bondi wana mikolo to vana ka to zaka na bondi wana plein Paris maman maïmo na facile à garer venanga de putu nzuzi na bosanité na pesi batutu bambote dien tuka les courager na pesi batutu bambote ba contacter nga na numéro na yo so bazonga partir numéro na yo Facebook na ngai Facebook na nga Freddy Miyake Instagram na ngai Chouchou Miyake page officielle na ngai je Chouchou Miyake na boss na te velenge makusa Dom Michuri velenge makusa mon soldat toujours na gitsasa na ebike kalate to zano ba koto Dom Michuri petit na nga na musika trésor di donzeza na Angola batutu balinga nga tuka ba contacter nga o bali ba bi man album na biso ba contacter yo pesa ba numéro na nga po na ba déranger belé te quoi mais acoustique et betamiao oyoki quand même acoustique na sepel na nyonso mais yo ozata na idée wana te avant na ngakola na mambo batu basala kati na ngakola na mambo batu basala te na sama mnanga na ndenge na ngai album na ngeza na ba surprise batu bazela album au sacrifice na pesa bango batu baza surprise donc ne na boye eza mutazo bana bango na miyebi mamu na loba na yebi mamu ni fona sala lobby pona yo musique eza kisi to eza kisité na ebité. La réponse c'était parce que yo za profane na musique na musicien. Mwana episode so na mino ya kisi to ndima te episode za kisi omona ngande ndokimo boda mwana episode réalité musique ya te mais musique bato bazonde bazwa ka menga na yebi o eza na musique. Mais yo kopesa bato ba otala biso sikoyo. Okopesa ba conseil nini so bangi bakota na monde ya musique sikoyo. Bakota na monde ya musique eza la destin na bango eza la aux un vrai artiste, au beau artiste. Et puis sur le comme artiste, il faut travailler. Ça là, sacrifice est belé. Sacrifice, il y a travail. Puis sur ça là, sacrifice, tu bêta ma colo, na ba kinwana, pe no longwa, pe na tamsu njili ti, ma campagne ma colo, ba les retours, tu bêta ngo, longwe masina, ok boye, tu tambola, tout ça, ba sacrifice est belé. Ba se sacrifier. Base à la patience précédée pour le génération, pe ba moi apprécier trop. Tous à la patience. Lobe nzamba ebi musique ya li boulot comme ba boulot tout boulot na yo ne se sacrifier pour aboutir tout ça l'émission ne mon pe na musique ou ka que boulot musu sacrifice musu ezala ka faut que faut simbelo au moins pe peso makamu non ça l'émission no poser bien ya on peso mon mo biso pe na yamba banzemba bien promotion de faisala ya on enseigner la bateau ba soutenir la musique ba soutenir biso pour tout ça ba promotion na profiter na pesa mbote na Chancel Mbemba les champions Chancel Mbemba babi le seul jeu koto ko katango s'il vous plaît seul joueur congolais o auta pe na kinto uta pe na kina mososo kauka mososo limité tout aye poto abimi champion na Belgique na Anderlecht aye na Newcastle aye na Porto le to bimi champion Chancel même et puis les 7 défenseurs na Léopard na biso za biter défenseur a tiba belé na Léopard Chancel même félicitations mon frère pour na titre autozui trophée pena champagne refunga ma Chancel Mbemba pour na trophée na biso tozui na Porto quoi champion ya Portugal merci nazo tikela yo obeta lo mo rata ya sacrifice donc on a des annoncés dans l'émission donc chers amis internautes merci pour vos accueils belé le bosseur écran na bino kolana oya bino le prince de la presse Trésor Mankuru yo donc système toujours indiqué yango donc tozaki un artiste na bino donc la fois ba staff tout Eric Tente nganga donc bon chic très chic masalanga Chris Genda donc Janvier Massamba boza branché donc ouais na bosanité masalanga DSI Lando sans oublier Blaise le Mfumu le Mazarin Blaise Mfumu le Mazarin donc bozara toujours branché et na bosanité la reine d'Ingambote la reine d'Ingambote Tolingana lokola couple de pigeons ceux qui m'ont sauvé les mains qui m'ont résolu kabile
Infiltré azan esika te amour à sa frontière matalatala. Présence à papi nanga eza plus que biara malili et pas sous na se ya moi na sanzete ya malili soki asiminga na poitrine ta kosuko so makasi pomme de mene de batterie azana posa kisite ya papi solinga na lokola couple de pigeons soki mosusu avandeli maki morzo lukabile ba infiltré azan esika te amour à sa frontière matalatala matalatala présence à papi nanga eza plus que biara malili